Il y a une revenante à Paris. Et puis si mutu soit moi si na Kombo ya Esther akufi na Gabon bake komona ye abimi travailleur na France. Isolo ya somo histoire mystique ya. Mbala mingi na ba famille na biso toyokaka soki mwana na bino ndeko na bino abalaki mobali ya mbongo okate soki mobali ya mbongo akufi to mwasi akufi mwasi na ye bakozwa leki ya mwasi to ndeko ya mwasi bapesi ye pona héritage etikala kaka na famille ezalaka eloko ya malamu to ezalaka eloko ya mabe nini ekomaka na sima tala famille oyo après liwa ya Esther bazwaki leki to pe mwana ya Esther mwana ya mama leki na ye bapesi ye abala mutu oyo ayaki na ye abalaki ya na bango na suka nango epesi mutu kuswa le mal est arrivé nzoka Esther akufaki na Gabon bake ko mona ye abimi bongo na France na Paris tokobetela lisolo wana okoyoka yango awa na mokolo ya lelo. Pasteur Blaise Manzambe na prédication na ye na ebite ba prédication ya mikolo ekomi kaka bambwakela alobaki tout haut que Nzambe apesi vision amoni vision nzoto ya ancien président ya République démocratique du Congo mwana mboka Joseph Kabila Kabange et lali na se ya mabele na pembeni ya nzete donc prophétie Kabila ya kokufa bato ya TikTok bokata parti oyo botindela ngo Joseph Kabila aluka ngai na sambela pona ye yaya où allons-nous makambo donc n'importe qui peut dire n'importe quoi concernant n'importe qui. On va en parler. D'ailleurs, notre confrère Pero Loara a recadré Manzambi, Blaise Manzambi. Nous aussi, on va parler de ça dans cette émission, mesdames et messieurs. Les agents de la voirie de la ville-province à Kinshasa, Basileki, parce que la festivité, fête à Noël, puis à nouvelle l'an, pesi bangolo komorote, basali grève, badi ko panza basalite na ville-province à Kinshasa. Tokozongele yango awa na émission ya lelo. Na Coupe d'Afrique des Nations etikali histoire pour la République démocratique du Congo ba exploit oyo ezali kosala kasi yaya na vie ya solo Coupe d'Afrique oyo soki muto ali intellectuel muto amonaka musika interpellé révélation de l'année yaya na vie kokantaka teke po oyebana po batia oka surtout batu ya ba internet batu ya ba TikTok batu ya ba YouTube batu ya ba Facebook yo kanisi po bayeba yo esengela yo kaka obanda kufinga non tu peux te démarquer na eloko mususu ofingite mais osali geste oyo démarquer sali ki oyeba na monde mobimba. Je prends le cas de notre fameux Lumumba ngai ko benga supporters numéro 1 Lumumba a commis vedette qu'on les quand même joueur qu'on les kaba star au ben ko beta ballon du fait que ya ko telema a tomoli liboko pendant 90 minutes sans pour autant à bouger ba ike ba kantaki le ko ezali statut ya solo nzoka ezali moto et commis viral sur la toile et pesier qui ayebani est-ce qu'a fini moto est-ce qu'a lobi mabe pona moto kaka geste wana esali ke pesi et collé ayebani monde entier. Donc, oyeba na mutu ezalaka te kaka osala makambi ya mabe. Geste muke, tu peux être célèbre comme kitala sikabe monde entier ne bali kolobela Lumumba à revivre sous batu. Papa toko na biso Patrice Emery Lumumba. On va en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. J'en atteste, j'étais présent dans la tribune, il n'a pas bougé pendant les 90 minutes de ce match. C'est l'une des célébrités de cette CAN. Ce supporter de la RDC vient de terminer sa performance ici pour le 3e match consécutif sous les applaudissements de la foule. C'est la première fois qu'il bouge depuis le début du match. Vous êtes devenu une star aujourd'hui à la CAN, c'est incroyable. Hein. Gloire à Dieu, vraiment. Je suis très content de ça.
Gloire à Dieu. Ça permet de parler du Congo aussi à travers le monde et de ses supporters, de son peuple. Effectivement, parce que le travail que j'ai fait là, ça m'a beaucoup donné vraiment la valeur. Quoi. Là, je voyais, il y avait un mouvement de foule, ça dépasse carrément. C'est incroyable comme ce qui se passe. Pour sortir du stade, il y avait des gens partout. Même moi-même, je suis surpris. Hein. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, vous faites ça depuis quand? C'est depuis 2013. Hein. Pourquoi? Parce que je suis artiste, hein, je suis animateur. Donc, oui. C'est pour cela que j'ai fait ça. C'est mon travail ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître votre prénom, votre nom, votre travail. Moi, j'ai envie de le mettre en avant aussi. Comment vous vous appelez? Qui êtes-vous? Oui, je réponds au nom de Michel Kouka de Lumumba Veya. Et vous rendez hommage, je crois, à un ancien Patrice Emery Lumumba. C'est l'objectif de lui rendre hommage à chaque fois, c'est ça? Oui, comme ça, c'est ça. Quel message vous voulez donner au peuple congolais qui vous regarde, qui vous soutient? D'être seulement derrière la RDC, hein? Ouais, derrière notre équipe nationale. Merci beaucoup. Bon, on vous souhaite une très bonne CAN, à tous les supporters de la RDC. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo a yelibi ma solution ya sika. Ma solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique nde solution. Na memel bino 3 gammes na ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et ngana memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba maman ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango bagomage ya nzoto yango yo ja mususu ya bagomage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi umwa maboko bakude wana nyonso yango gomage et puis bakofre ezali awa lisusu ya batampo mpona bato babetami batampo me ya sika. Et puis, dans un gel douche moussousou, yango, y a thym caramel. Et puis, dans un gel, y a thym métissé, y a thym banane. Dans un sousou, na savon ya sika. Oyo longo la ba mami, oyo longo la ba poche, oyo longo la ba tampon, oyo longo la pe banduta, yango, à la base de tomates. Dans un sousou, na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc, ils ont tout sous tête à l'obité. Nga na besoin de parola ma faute tante, nga besoin de la macacité. Donc, on a besoin, il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de... Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote Nabino, Bandeko Balandi, ya Radio Lokole Télévision, Bissika Nyostu Bozwami. Merci la confiance et fidélité. Vous allez continuer à couper ce programme Oyo. Radio Lokole, ma solo, et pas yapi tokuta naka chaque fois pour na ko solo la makambu Oyo ezali koleka na communauté la biso africaine. Mingi ya biso batu Oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai fiston pelende tata ya Sedek. Soki mba liboso omona biso to senga kana yo osabone. Soki osabone Kobo Sanate Kofina close notification. Rappelez-vous, c'est une année nouvelle, année 2026. Tout le monde vraiment beau s'abonner massivement pour ma solo autre kobeta ezali kosunga bato. Attaque et que badongolo miso ba ikolinga bacha tentation meto ebike ma solo oyo ezali kosunga bato ebele ezali kofunga bato esprit yango wana boyebi yango ma solo auto betaka awa to inventaka yango te ezalaka ma solo oyo bino moko bopesaka biso to beta yango pona ko nuire bato te.
pour na kobebisa réputation ya bato te mais plutôt pour na kosunga esika kaka ndeko akweyaki yo okwea te esika oyo pe ndeko alongaki yo osala nini olonga. Merci na bino ozala rebeli ya kolanda biso yaya. Soki s'abonner awa kobosala pete ko s'abonner na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube et pa wapi kobeta Afrique Masolo TV na YouTube okomona photo na ngebi miwana yo osabonner bolanda biso pe lisusu na TikTok. Voilà. Yana kobeta lo lisolo ya Esther. Nalobaki yango na ibandela awa ya Masolo to beta ka to inventaka yango tezaka ba histoire vraie oyo bino bopesaka biso. Et koza histoire ya ndeko na yo, ya voisin na yo, ya maman na yo, ya tata na yo, ya ndeko na yo to oyo ki quelque part oyo beti biso to zuli solo wana to ti yango na mesa to analyser yango to beti yango au profit ya mass media na sima to trouver solution ya likambu oyo kendaka ndengo wana. Ba famille ebele to mona ka yango surtout soki mwana bango ya mwasi abali mobali o benga ya mbongo mobali oyo mobali ya bien, voilà les termes banga ko utiliser. Mwana biso abali mobali ya bien, mobali ya katoku bianza, mobali o abina ka danse ya batu ba mona ka moi quelque chose. Ce qui est arrivé par exemple mwana bino abalaki isot akena libala azoko bota te okomona bakozwa ndeko ya mwasi ono topesi yo deuxième femme ofele zoyeka ndengo wana pona abotela yo basi mwana tope ndeko na bango to na bino akufi bozui leki na ye bopesi boluki jaune bopesi wana na libala soki bobala lingi azui mingi ça la raté ouais ça flatterie officiellement ba non te moi ça zo bota te topesi yo mwasi oya kosunga yo pona kobota otika na bakoko musu pete ya mwana biso zaki na libala akufi akei atiki baleki pona mutu akoko boko la baleki na ye très bien tozunde ko na ye to pesi yo. Oh réalité za kanini bazoko linga richesse ya famille ekendete ezalaka zonga na po soki abali mwasi mususu ba avantage ekokende na libota mususu yango komona kutu ba pays lokola ba indien babala na bango na bango ya komona cousin abali cousine consort d'ailleurs to mona ki yango pe pa ba pende la culture wana ezali wana eza culture na bango mais oya ba indien ezalaka surtout pour na bango ya mbongo ezalaka ndengwa yo kalisolo la bandi na isolo wana pona ko illustrer yo likambu oyo leki na famille ya ba Esther bandeko ya Gabon mbala liboso bandeko ya Gabon pesa biso lisolo ya mbote na bino bandeko ya Gabon na Libreville ba pesa biso lisolo. Merci bandeko ya Gabon. Mwana basi oyo komona ezalaki Esther. Esther abalaki un jeune homme français. Azala c'est moi il est parlaki gabonais mais a comme français a kena France kala. Alors France a tindaye na Gabon a ekosala la compagnie pétrolière. La compagnie pétrolière donc Mobali ya Esther wana azali français d'origine gabonaise. Alors France est qui est à na Gabon a ekosala na compte ya compagnie pétrolière Shell ya ba français. Et ça dit qu'il y a beaucoup d'ana Esther ya nanda histoire très bien. Histoire ezali mulai na kobete yango malembe pour la faire comprendre yo. Tangu mona mbali akutana Esther une très jolie dame balinga na Esther. Akei apesi mbongo ya libala apesa nyonso et pas ba Esther abala yi ba fanda rapena Esther. Alors il s'est fait que tangu Esther akendaki na libala lokola biso ba africain ndenge zalaka okomona bazui mwana kasi na yo tolek na bine ya suka ba pêche no kende ko boko la leki oyo na libota ya ba Esther pe bazwaki mwana ya grande sœur Esther wana asia kufa. Alors mwana ne ya mwasi azalaki na ba 10 ans akende 11 ans bazui mwana wana ba pesi Esther no kende libala na mwana oyo otangisa ye kelasi obokola ye. Esther aki Esther banda akenda libala bazalaki très bien mbal na ye. Esther atikala kobota ata mwana moko te. On n'a pas déterminé pour nani Esther anaye kobota te. Pourquoi est-ce qu'elle ne concevait pas? Est-ce que akoma kimpunda ya famille de kala ke dengo wana to qu'est-ce qui est arrivé que
ye abota te. Ya to mona yango mino ma famille na couple babana manaka na bazoko bota te. Mingi ba accusation et que n'ara pas moi si. Oh moi ça bota te, moi ça bota te, moi ça bota te. Oh. Mais vous oubliez que Boba n'est pas gros à bota te. Pourquoi ne pas aller chez les médecins ensemble, bah possible examen peut-être dans la stérilité beaucoup absolue. Tout en kayango dans quelle il y a trois sortes de stérilité. Stérilité absolue na le moins de modo. Bah stérilité chose la ka, ce que aussi batunga. Au moni ba peut-être ba sperme na yo eza la mukila te ba mataka na mukila te. Ce qui ba ndi ko pesa yo ba kisi au sala ke mataka wana boti mukila et ko permettre pour la fécondation et salama et pas ils sont okutani na ndeko mwasi. Alors Esther a tiré ko botate. Mais Esther s'occupait de la famille comme il se doit. Les sibino awa mobali ya Esther père c'est-à-dire mais français mais africain a ibne salamaka. Donc Esther a tia famille na bango nyonso tout élargi à l'aise kutu. Beau-frère a koti sana banan kasi batu ebele a koti bango na compagnie ya Shell bakoma ko sana Shell do bazwa misala. Mwana oyo bazwaki aya kuboka mapa Esther comme on a yé Maya. Alors Maya tant Maya ko ça 20 akela ki na 10 ans n'est-ce pas? Aya ko ça 23 ans, ça qui fait combien 13 ans Maya a beaucoup maka nandaku ya Esther. Yaya et ça là que na décembre 2022 na décembre 2022 et ça là il y a la préparation va fêter consort Esther abimaki parce qu'elle avait une voiture parce qu'elle avait un kitoko au sakalate abimaki et ça dit que Nanzela Esther a sali accident. Elle n'a pas pu résister. Esther a tiraki mokili a dja. Tangwa dja famille Esther a dja no talaka likundi ya famille a koufi. Personne ne s'attendait à ça. Elle n'était pas malade. Azaki très bien bimika raboy. Esther a sali accident. Bandeko ba leli kolela ba olela wala toyebi yango. Bazo kolela te susinde ko bango akufi. Oui yango no. Bazo kolela de hey katuku bianze kei mutakala ili sur la famille hier kei et puis quand tu le connais ngo abota tate c'est-à-dire que bis awa abu pia yaya batu baye matanga ndeza kana fetika ndengwana famille matanga babini jamais tokotika boete bakoti ki nzondi rapidement ya famille bandeko na ye ba papa ba sangani babi non Esther yo akufi Esther akeiga bosuko dosuka skonde ngeni tokosuka ndengeni Esther akei bosuko dosuka de ndenga ali awa shwezati Maya pe asi akoli akoksi 23 ans totoka ka Maya to pesa mobali wana oya Esther to yebisa non ndenge zali awa ndeko na biso akufi tokomaki déjà tokomi la famille to moni tout ça nen to ko se séparer te comme ça zwaka ka Maya o zaki da yewana akoma moi c'est pour la famille continue yaya boyebi yango voilà prétexte que bazui et comment kana ba famille belé officiellement bazo ko yebisa yo non ndenge sali awa en tout cas to mesana ki na famille to soit ndeko na biso abota ki bana wana to ko so ngote meto pesio ndeko mususu oya ye bo continuer à remplacer ndeko na pombongo ya libala to ça mbongo ko zongo sate to pesio so yo fele ba prétexte que rebelle. Mais en réalité, c'est la rapone à Katuku Bianza pour le Makasa en Kembo. Yaya, matangezo salema. Et ben menacé, bango va aussi réunir la famille, ya kinzondi rapidement. Tant que bâti kokunda, famille sont allés goûter, ba benga maman mobali ya Esther. En tout cas, papa, eza mokano ya Nzambe, omoni, yolingaki mwana biso, bosali pratiquement 10 ans ensemble. Il y a solo moi dans la quitté donc les Kambouté mais ça qui aussi au côté de la famille na biso comment derrière muta famille na biso déjà to kotika ndemoate alors biso kotika ote to zito pesio moi na Maya moi na oyo oyebi comportement na bien moi na Esther par comment na Maya oyebi Maya très bien c'est la kanaïdo to boite to lingi na biso ba problème te mbongo libala oni bete joa kaka Maya akoma moi sina yo
Maya tali mais ce type était avec, je vivais chez lui. Na fanda na ye na bana ko benga ye papa pour mama ya Maya kufa kala. Chiko hier comme mbal na ngandre lo essayer yo za mwana mukebelo ko mokote zala wandima après pression ya famille ba c'est ce ko boyi mitalio na lipo wane ko le atongo wana mili ko nako mela wana mutu ko ba ko mutu ko okupusa mo suté oza mwana mukebe so mikute bisio ndima après pression ya famille Maya ekondima tant Maya ekondima famille ote me quitter mais ça va les kaboute bon tokundi déjà tokundi il y a pas de sur 40 jours et ça là mais moi si na yo yé osiko le kola moi si il y a en fait Esther Akoufi moi si il y a ndekwana français gabonais français d'origine gabonaise akufaki na musala ba pesi congé akende kopema c'est-à-dire que il faut aller à Libreville à Zonga Gabon. Lokola abala ki déjà pe Maya basali webi kutime wu mela raté mangage kutime wu mela raté pesa boy sala pesa boy mbana moko abino lokola ngana okende ko pema na Gabon na France pardon na okende ngai moko te ifuna kende na moi na parce que ba pesi Maya mariage coutumier est comme normal ça va Maya il faut que de chico France que de vivre Maya na continue à attaller parce que Maya azaki na vrai ami il y a encore de vrais amis hein. Ba camarade au quand travailler ba camarade na yo ozo e camarade na yo est-ce qu'il y a encore camarade na yendengwa Maya asengi mobile na ye do mobile ya maman leki na bango ako mobile na siko parce que maman Esther sa kufi aibisie est-ce que moi ezate to que na camarade na ngapir nga o to que na camarade na ngapo na ko kendete na gesala 4 mois na poto na tika camarade na nga awo rappelez-vous que mobile na ye azali français ay bon on na camarade na y a pas de souci ba ça il est ma camarade surtout donc Maya na mobile na ye na camarade na ye ba ju avion ba kei France tangu ba komi na France baba na ko vanda na 16e arrondissement awa na ndinga esika pa wapi mama na biso Emezola mama Emezola de moi na papa Samuel Miguel ba ko vérifier biso soki ba esika za solo ba kei na 16e arrondissement ba ofana na avenue Faucher. C'est Fauche, avenue Fauche, on peut Faucher. Mais habiter Fauche, to Faucher, na 16e arrondissement. Fauche, avenue Fauche. Alors, tant que commis l'appartement, il fallait appartement où il y a luxe à Kosakanate. C'est ainsi que Mobali, il y a Maya, Odaki Mobali, il y a Maman Lekinaï, Esther Abino. Nenga zali awa to ko vanda esika moko te na camarade na yo ko zanda kuna biso ya ko vanda ate ba zwele esika moko voisine pembeni wana muninga na vanda wana aina ndako alexita epi akei wana likamute batiki muninga ya Maya esika ko vanda bango bakota ndako ya 3 chambres salon kitoko mais balinga ba vivre ka bango bale Maya peut-être avait compris bana bakolu na poto ba makambe ya poto no balinga kotala beaucoup plus na privacy ya bango moko y a pas de souci tango ekomi na butu Maya koti na chambre na bango au chambre na biso konso mbala moko mobali ya Maya ozaki mobali ya mama Esther mama leki na bango ya bisie no yoko kolala isika moko na ngai te ndenge to komi awa okolala esika moko na ngai te entre temps avant que des potes bazoki au mois un mois kaka ba ona esika moko na ndako mais taba komi na poto na France na Paris na 16e arrondissement na avenue Foch mobala ebisie non ndenge na 4 mois otoye awa tokola esika moko te ngana ola la chambre na ngai mais yo yakana la ksayo esika api okubana kolala. Mais oh, ça c'est quel phénomène comme ça? Bon, il n'y a pas de souci. A même à côté de la chambre, la chambre ango nzoka izana cave. Nzoka chambre ango izana cave. Ba kiti na cave, banda kuminga zana ba cave. Ba kiti na cave. Tant ba kiti na cave,
Yaya, Maya mona 3 cercueils. Oh! Et combien il y a de cercueils pour une dengeni? Et combien de cercueils pour une oui? Et de toutes les façons, aux années où on s'en a été, il faut là. Maya pendant ces jours, on a poto wana. Ndoko ala na cercueil. Aibisi, mbetu na ngai ngoyo cercueil moko ya ye, mobali ya Maya, ozaki mobali ya Esther, oyo ya yo, ubalola la wana. Siko Maya asala 2 mois ala la kala cercueil. Oye ba secret monsieur de Kananda ku, basi balinga koloba te, soki ba lobi mabe ko kota. Muninga na pa koya ba sakana muninga na ba solo li bien mais azoye bisa muninga na yo wana te o meki na poto ba sekio wana. Siko na kati appartement na ba travers azala ki moi si mo na olambela bango avant ça la cuisine mais ça qui 3 chambres n'est-ce pas? Chambre moko ne o maya kotaka akeula na se na cercueil. Chambre mususu wana ça qui o na droit ya kokota na chambre te ya mu président makambo. Mibali ya mbongo obno olinga kobenga mibali ya bien basana makambo. Salaka attention. Pose wa mobali o aza mobali ya bien. Mobali ya katuku bianza abina ka danse ya bato amona ka moi quelque chose et ka simbelo go mokote. Bazali pe belé. Mais ils a facilité pour nous. Mais bazali. Pour vous dire que mbongo ya solo ezalaka. Est-ce que komi mbongo ya solo ezalaka? Si vous avez un mouvement, mais comment c'est fait? Et puis, fille oyo alambela kabango asala makamutu yemoko mobali ya Maya akota na chambre moko. Mais fille ona yaka alambela bango ko so akendaka. On lokola ba basi ya ba musulman ne bataka. O ba bala alati robe noire mais atiga ka lisuka boy. Bakanga on ba ninja boy. Moi ça on ka ndingo wana. Mais comment ça fait dire que ngai écoute moi si na ye? Ngai moi si na ye, alingara na kote na chambre wana mais servante oyo akota na chambre wana ndengeni. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc pendant tout ce temps-là à garder calme na ye, mais amona ka ndengo wana. Vous savez ce qui s'est passé? Na mo krisa ka ba sa yo, so ya bisio eloko ala ko simba te, ya eloko ba tindio simba yango. Maya n'a revenu plus à non, on a kotika ndengo wana te. Moi, je dois vérifier. Comment on a colonda, entre parenthèses, yémo na musala zoya, azokota kuna, ngana kota teneni. Le longa na kota. Tangu fiwana koti ake de kotika, na ba plateau ya ba natas mama akota ake de kotikila. Mobile na na katuguna. Ayebse peut-être na katuguna atika ndengwana. Po tangu la série 3 cercueils wana quelque temps peut-être un message na ndiko la cercueil a tout non bal na ye mais cercueil mususu za ya nani est-ce que mind your business et tali yote équipe makam oya yo wana problème na yote avant na epeni position faiblesse o tiki pa na bino na Libreville na Gabon o sala mekili ya poto de côté le côté o sala wana yo moko do moyete o bani o se maîtriser kaka. Alors un jour le matin Maya abna okota la chambre wana. Soka ya kila loko akikota kuna ngapi na okota. Et puis que ton servante wana koti a déposé biloko tango azobima paka nga porte Maya bendie be Maya fungo la porte kota na kati ya chambre wana. Yaya. Vous savez ce que Maya vit? Tandadada. Yaya. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ça, la attention, yaya. Et ça, n'a pas balle les belés, yaya. Moi, on a bien accueilli, à ce moment-là, à souffrir. À ce sabino, on a une malbala, ote, comme malbala, ate, salaka, wana, mibala, salaka, ndengwana, à quoi changer, naye. Officiellement, ils sont mal à changer. Na pesa la ka ndengo na papa na bino okomona na ba mama so ba ndengo na ba mama ako changer et un problème te mi ba pesa ka ndengo na nzoka na subasma ezaki yo lo ngwa di bala wan ndengo nini e peut que biso to vivaka wana soki yo longo kuna biso to lesu ndengo nini donc la famille te sacrifie
pour l'intérêt au yabango. Te, pour te l'anga ba j'aime, gocha ba j'aime. Gocha ba j'aime et puis to s'abonner. Et ça là ba de comme sous bana bana hôtel abiso ba s'abonner te hein, passe na motema to s'abonner ko, tant bo s'abonner, communauté to ko mamunene, et ça peut abiso courage to lukaka masolo o ya ko betela bino te. Voilà. Beaucoup de parents ont sacrifié leurs enfants comme ça. Non seulement ça. Attends, moi, je suis en Afrique du Sud. Toi, tu es en Europe. Est-ce que quelqu'un a bengi bino maman, papa, en tout cas, on a souffrir. Mais il y a le cola, batu nyonso balinga kozana ba professionnel na libota na bango. Papa fiston, professionnel de niyo bien ngote. Soki mutabima libande ya mboka. Ata oke Congo Brazzaville professionnel. Aux Afrique du Sud professionnel. Aux Europe professionnel. Et puis ça moi plaisir parce que non asa kana yala bango na Afrique du Sud asa kana yala bango na France et baraté professionnel ça leur fait plaisir bango na ke ndeko na bango asa kana poto oh les ndeko souffrent il veut rentrer bine bozoboya Maya côté na chambre wana incroyable mais vrai vous savez ce qu'elle a vu Maya amona Maman le qui n'a Esther, ou a Koufa qui n'a Libreville, ça fait 2 mois seulement. Nakati ya chambre wana, a embrassé mobali na ye. Mobali ya Maya, ou mobali ya grande sœur na ya Kala. Donc mobali na ye basaki na kuna otangu a Koufi a ça l'accident Koufi, famille et puis non, ba pesi Maya zasko mobali wana. Français d'origine gabonaise. Maya a ganga. Maya a ganga ya kosakanate. Et puis Esther a otaleka Esther a lobelo mokote. Maya sikota nga bimi sur la salon a okende wapi. Allez. Quelques minutes après, à 3, 4, 5 minutes, mobali yango français d'origine gabonais, aïe kobima, aïe de toutes les façons, on s'en. On sait le corps, ça la tête. La linga n'est pas saote. La linga n'a pas comme aboyete. Tango, Esther, moi, c'est un koufaki. La linga n'a tika nangai, na zonga nangai. Mais famille na yonde, babaki, le kola, babona y a avantage. Bazwaka, bambongo. Na taba ndoko na misala. Préférer qui va faire ça yango na ndima kindengwana en réalité moi nanga Esther akufate moi nanga to na balani to ba na kotsa qui na ba secte na ba lodge ya aziem c'est vérité pe na boye na kotsa qui na ba lodge alors ba pesa qui asina qui pat azalaki na mikolo oya ko vivre na mukili 10 ans seulement ndima ki 10 ans yango mona kazaki na bomengo nyonso tozaki na ngwana bomengo atakale batu nyonso bazaka na mokili bana bomengo wana ete basoka mondeni Esther asignaki 10 ans ya bomengo tozakendaki et puis asignaki yango ayebi te tangu dele wana ekoki dene ya mokili oyo abile ekokaki yango akendaki on était obligé ya kolongola na mokili wana aya na mokili o eya baliwa mingi accident zaka baliwa malamu te. Il y a certaines personnes qui décident à votre place. Vous décidez à la place de quelqu'un. Et donc là, bon, entre parenthèses, bon, tout si sango tout n'engeni. Tout si sango. Entre parenthèses, quel est le Marcelo? Est-ce que vidéo Mozali, vidéo Marcelo, bon, on va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Et puis Marcelo Zoloba, pendant que vous fêtez, bon ça va fête, ngai il faut la kinde na parquet pour samba pour na ba bien oyo ya ngai moko. Il y a certaines personnes oyo va décider na vivre na ba bien na ngai été. Voilà, c'est Marcelo qui parle. Pour la première fois, Marcelo, la Monique, non, que les mamans à Mouki.
pas félicité le pas bien Marcelo. C'est la logique des choses. Nasali analyse boui. C'est vrai, Maman Blanche, moi aussi à Pasteur Marcelo, on a couffé dans ma condition surtout. Tu as dit pardon. Et ça anecdote qui me avant de continuer. Maman Blanche ma condition à couffé pour te yebate, oh elobama na elobama, à couffé le cola moi si mutazanga mikanda na Turquie, surtout on sait et te condamna silence oyo Pasteur Marcelo azalaka na ngota on m'a kufaka rabenga famille tout on a condamné oui c'est quoi dans la logique des choses d'après famille ande kolinga bazwa biloko do eloko wana Marcelo abundia ngoye mokote abundia ngona ndeko na bango falaki bango bazwa na éviter famille abandé ko réclamer combien 25%. Ce qui peut faire 5% et ça peut combien on ne sait pas. Bon, on a mis pété. Tu vérifies tout dans l'endroit là est-ce que bloc au famille a réclamé besoin un gote t'as la conseil qui t'as la kumamba. Mais ce qui n'a libala moi si à Koufi, ton bali à Koufi. Bana bazali, ba héritier au bala n'est-ce pas. Na tout ni ka mutuna boy. Soki ezalaki que Pasteur Marcelo Mdakufaki elingo zandeni mobali na ya kufi botika ye esa bloka mobali na ye botika bloko na eza tika ye abokolo bana basana kati bilamba papa na bango bana bakolata ekoso botika tongo telemina yango c'est normal parce que moi c'est parce que mobali Mdakufi bon sikoyo que ça soit circonstance au moment blanche akufelaki. Moi, si pas à Koufi. Moi, bali à Kouf, à Tikali. Ce que vous avez, moi, si tu as Tikali, va bien m'balatiki. Mais pourquoi pas si moi, si pas à Koufi, mon bal à Tikali, toi, Tikali, va bien. Bon, si on va pourcentage au Yabino, bon, Tikali pour mon bali à vivre. Et puis, c'est beaucoup de gens ont interprété ça mal. Mais dans la gens, on a anglais, moussoussou. Nous sommes des hommes, nous nous battons. Toujours bunda pour la vie, n'abisso. Un jour, Dieu va nous appeler. Beaucoup ça la rabouille. Et donc, vrai, il faut y avoir compassion. Je ne dis pas ici que Marcelo est Azamoutou Malam, mais dans le printemps, pour la TikTok partout, on a cette analyse de moi. Donc, il y a certaines personnes qui ont décidé na balingité na fêter Noël très bien. Certaines personnes balingité année est-ce que la qui toko balina qui na parqué pour na biloko o ya ngai moko. Oui, bloc ça ya Marcelo et moko. Et c'est là qu'il y a une moi sinaï. Moi c'est à Koufi, à Tiki. Yemoko ta Tiki na bana. C'est pas un problème. Ba héritier bazali wana bana na ye. Bilamba bana na basi bakolata, basi bakoli. Bon pesa un peu moins espace bouki à paiement. N'a soutenu ma ça la raté. Mais la kawana total va trancher et puis on passe à autre chose. Donc, les enfants on emprunta qui ou à lobby certaines personnes va l'équiter dans la jouir na bloc o yangai moko na sala. C'est un peu comme histoire tout bête. Maya mobile d'ailleurs à ABC de toutes les façons maman la bien kufate ayande kotolo kola yaki kotoyo mikolo kokaki na mukili wana bakati yango ba bendi na mukili oya biso j'avais négocié au lieu que de kosala isika mususu na habité il faut ya kosala et pas na ngamoko survente pas na ngamoko. Donc babisala ça la kawana na tindaka maya akufa kuna mais la France abimaka ya tindaka eba démarche mususu ya nazongi siko na témoignage ya Mathieu Badjogo walobaki babade ko bima ba otinda bango ba na boutique koteka na ba boutique na arrivé là ote au compte magasin pour ozaki banata moi 1 euro 0,5 cents nous avons au pia ote prix au muto à lobby ezaka oyo pesa
Ah, mutu wana libanais wana, mundibu wana, ça exprime mabe, dans ça qui 50 ça boy, eza ya yete. Non c'est mais ya yete. Est-ce que mundibu wana, aza mutu ya monde oyo? Ah mutu ya monde oyo. Tala musala Esther akufaki na Libreville avec Obima en France. Na pesi na précision nous avons tembi. Li sona betelio na France, ezali na 16e arrondissement avenue Foch. Foch je crois. Pendant jour wana Maya akobe ko vivre na frustration. Esther abimaka na chambre wana accueilli ba course ya mobile na ye bakati. Frustration. Et elle continue à dormir dans cercueil. Et à tel niveau d'esclavagisme. Famille en Afrique kuna ya na biso azaka na liba na poto atinda ka biso mbongo alala na cercueil yo ebite. Souffrance ya mondo yebi ngote. Lokola mbaya ki mona ya nzambe. Akoba yiko sambi ya esa kabino chaque fois. Lo sambo efutaka ya e. Lo sambo epolaka te o. Et que ça soit circonstance nyon surtout. Soko chaka nzambe liboso. Mvuruze kimbangu afungola nzela. Mabe koyela yote. Ata mabe ye nzamba ko bunda. Calvero va moni o so maya moni oyo na poto 3 mois seulement, fait pas ça à 4 mois, 3 mois seulement. Un jour, pompe ya cuisine et baby. Ils étaient obligés ba benga ba plombier ba yé ben ko bon. Et jour yango mobali ya Maya azaki akidai musala azalaki musala te babimaki quoi so ba na bureau na bango central on sait pas bimaki ye Maya azaki yemoko batu ba sonné ba yeko bongisa pompe tabe ufunga pompe ba bongisa pompe ko constant osili wana Maya aluka passeport na ye po mobala vi saisi ba passeport na yesto aluka passeport na ye. Pouvez-vous imaginer mobali ya kutoka comme na France azona passeport ya camarade ya Maya pour imsaki yango na ya Maya na abomba yango le camarade ya Maya pe pas bima il faut que ça na Maya soit passeport wana azo passeport na ye na muninga na ye akende pas muninga na ye abetela muninga na ye masolo nyoso to abito longwa aba po mabeko ya balongwa France balongwa Paris bakota Belgique n'a été par quel moyen bakota Belgique. Bah comment la Belgique muninga ya Maya atika na Belgique tilo l'envers na vous avez soit 2002 atika na l'envers Maya azonga na Gabon par quel moyen on ne sait pas mais Maya a se retrouvé na Gabon au bali wala kuna pe azonga le sous Gabon te parce que ba ke mabe ko ya atika la kuna so ba changer pays sur Afrique on ne sait pas. Ce n'est que en janvier 2025, où il y a des cas, il y a des sango qui m'ont balé à Koufaki. Kokufa mala à Koufaki. Il y a pas ni tant là il Koufaki, il y a Koufa, tout le monde. Donc, Maya n'a pas un sacrifice pour y vivre encore longtemps. Nous sommes sauvés. Est-ce qu'on commet? Bino bato se plan ngana bala mundele ngana bala étranger na bala mutamboka mususu na bala ndingari na bala mutekolo boy kombele masoto beta oyo babali yo na Afrique na Congo bakeo na Inde bakati yo mike babali yo aba kino basali yo boy babali aba ke basali yo boy on a dit solo ya Maya dikola pression en famille bala pour bali mbongo pour mourir que la famille éthique la famille qui est libandate. Donc la famille a accepté de sacrifier quelqu'un. Bon, combien de bateaux famille dit va sacrifier bango officieusement
officiellement te zalaka na libala wana te zalaka kaka ako changer na ye te baraka tala asaki na mbongo ndeko no akufi yo tika mwekene zalaka wana pona ba flatter au mbongo pas au bon mais c'est toi qui as souffrir il faut que ba ta décision yo moko o to lo ba quitter to lobi voilà. Autre chose à présent. Il y a décembre, chaque décembre, comment déjà habitude. Je appelle ça Soso, Koutou. Il y a une compagnie Transco. Oh, je appelle ça Soso, pour là, ils ont expiré. Bateau, mais c'est là qu'on soit. N'a pas ministère, pas mandataire à l'État, nous sommes pas bandeko ya bagent ya voirie ya ville province ya Kinshasa bazui basoso te bazui basaka mungwa te basaka loso te bazui pe na salaire te pour na décembre ba révolté basiliki ya kosaka na te na boulevard du 30 juin babandi ko panza biloko basali ba dégâts bandeko ya voirie ya ville ya Kinshasa mais bandeko on a évité je manque de mots. Ceux qui vont juste alerter, voyez, la propriété, on va combattre, tout le monde a un partout, la fixe, on va grève, va partir, va sanitaire, comme ça, canate, va partir. Bon, moi je suis contre ça. Bon, vous pouvez manifester dans des moussous, mais à cause de comme ça, ville salité, qui n'a pas de salité, bon, comme ça, salité, ça sous-bienté. Bah, pencha qui ville. Mais je me demande, pourquoi Bandeko? Bon, pesi bande comme Souba, Soso, en fait, Soso c'est très grave. Problème, t'es baron, ça peut être. Bande comme Souba, juste salaire, mais Souba, juste salaire, t'es né, ça va fonctionner à l'État. Bande comme ça, on a droit à réclamer. Bah, fêter, t'es là-bas, là-bas. Mais, il y a comme ça, des autres, on a des mabés. Total, reportage, bande comme ça, il y a Jean, il y a Voirie, il y a ville province, il y a Kinshasa, Ndege et les Kaki. Suivez. eza droit na bino mais tozi mbongo te mokonzi nawe tozi mbongo te tozi nisoso bango bazwi biloko tozi mbongo te oza koréclame lokola banani ozoréclame lokola banani tozi mbongo te mbongo te ya nini mbongo te ya nini mbongo ya bino ozoréclame pa ya gouverneur ya nini boza baja cantonné bokumbaka balabala c'est que mois de décembre gouverneur de la ville a équipé binoté c'est bon bosali combien de mois sans paiement 4 mois vous venez à l'oba très bien que qui ne zo bonga mais après ça tu es découvrir que qui ne zo beba azoboma kisasa koboma ozo soutenir maloba no que qui ne zo bonga. Et puis, papa, au juste. Voilà, Sunga Congo, nous sommes en direct sur boulevard du 30 juin. Eza Bajan, il y a Kakatonné, Bakombaka boulevard, aujourd'hui on a Matisse na balabala. Bazotumba balabala pour réclamer salaire na bango auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Que population Bajan Bakumba wabike ba salaire na bango te. Voilà. On a vu en direct, commenter, partager, aimer. Ça sera une bonne chose. Plein boulevard, Matite. Bateau à Komba, Bazon si Matite na balabala, Bazo Tumba Pine, pour déclarer salaire na bango. Bazi so sauté, Bazi lo sauté, Baza a posé un salaire na bango gouverneur. biso bato bongisa ba na to balete nous la bafuti te bonne année yango bafuti te to comme la butu moi to kele banda côté eloko ni zo la saki yo zali agent au gouverneur de la ville ayebio afuta a toujours réclamer salaire na ville voilà très voilà pour ya to makambo ya balabala te voilà voilà, à part Julien, Bozala Kassoune, le Roni, les gens, Julien. Voilà, à part Julien, dans le côté, où il y a indiqué qu'aux alliés agents. Voilà.
toza bato combien de mois impayé bazofuta biso mpe ba 3 4 mois biso toza mpe bapapa bana tofutela bandako toza mpe bana bazotanga totangisa bana tozoleisa bana tozofutela bandako ya bato toza parce que mosala ya assainissement bakomona yango valele mokolo nini bakomona valele mokolo nini bozofanda bandako valele mokolo Noël, ni ration. Bonne année, même aussi, ça c'est quoi? Gouverneur de la ville, à travers le ministère de l'environnement, il a tchèque dernier Boumaza encore gouverneur, il ne fait rien. Président Gangila qui est coulé comme ça, il ne fait pas. olobaki totika kuluna tolanda mosala ya bongi otiki kuluna opesi biso mosala tokuta biso te balobi otika kuluna osala mosala otiki kuluna tosali mosala na mosala nde tokutama te mosala nini tokufa otya biso na place nini me toza bapeple kongola te Combien de fois dans le conseil des ministres? Combien de fois dans le conseil des ministres? Le président Robert sait qu'il faut pas foutre à bateau. Il ne parvient pas. Pourquoi ça? oyo la biso solution pour la assainissement ya ville de Kinshasa. Okende poto kuna omona ke eza bien. Okende wapi eza bien. Mais awe pa na biso eza nini? Même na ba province ala Lubumbashi ba okipe bato ya assainissement. Et pa na biso awa na Kinshasa. To eza nini biso bato ya assainissement. To dabi to nini? To kuva. No wala ba peste. Wala ba peste. Banyo. Yebi sa ba ngoto. Ba ki pe ko sa assainissement. Oda ba papa, oda ba re.
folie, hein. Il y a encore Blaise Manzambi. Ah, pas fiston, ben un pasteur Blaise Manzambi. Oh, pasteur, n'est pas frère, toi n'est pas. Parce que scandale au Manzambi, on s'en va monter. Na moi si na mobile, on va monter, c'est belé. D'après tout le monde est frère, on a pris encore partir dans comme pasteur Pelé, na comme évêque. Ndé ko tamé nga apôtre. Tamé nga apôtre Pelé, il y a pas de souci. Et ça va titre raka. C'est ce que nous faisons comme métier, oyo, comme Moussala. Et ça fait évangélisation, n'est-ce pas? C'est pas ça? Évangéliste na biso. Évangéliste Didier na Bundes, mbote na yo. Bato oyo, basambe la rapport na radio le côté télévision. Ceux qui toujours résisté, vous êtes pas évangéliste Didier na Bundes. Blaise Manzambi na cher na ye, quoi na ki ba pasteur rebelle, ba comment ko zo ba cher na bango. Et si on va roter le Manzambi, ba comme ça cher et si ka oyo ya kwa ko sala ba compte à rendre na bango. Ya kwa ko ba makambu na bango. Blaise Manzambi se permet ya koleka na télévision na cher na ye aloba nzamba la kisi azu prophétie Amoni Ebembe ya ancien président ya République démocratique du Congo président sortant Joseph Kabila Kabange et là il a CNDT ya ota le Bembe wana bon. Alors nzamba ayebisie ayebisa Joseph Kabila alukaye. Nzamba ayebisie alukaye. Sinote akokufa. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Blaise Manzambi, ceux qui a solo Nzamba c'est qui ndengwana, Kabila Lukayo. Vous, les gens blaguent un peu trop, hein. Donc, maintenant, tout le monde peut dire n'importe quoi, pour n'importe qui, car ndengwana. Mais avec vos prophéties, vos pères Sakarana, pour l'année, vous répétez la prophétie. Blaise Manzambi, personne n'a une prophétie d'Angola. Angolais au Bonga colonie. Qu'est-ce qui ne va pas en Angola? On peut s'y prophéciter. Congo Brazzaville, ah, ça soit les Colobate. On peut s'y prophéciter. Donc tout le monde veut blaguer avec le Congo comme ça, car on pas mandémois. Puisque nous sommes en train de traverser la situation Moroboy. Blaise Manzambi, tu n'as pas encore fini le problème là, yo, on a Inis. On a le problème sous. Notre confrère Perro Louara, la manière naie a été recadré avec le Bakambu, Oyo, avec le recadré, tout le banini, na Blaise Manzambi concernant profession après ça qui pour Joseph Kabila Kabango. Tolanda Perro Louara. Pour couronner tout, j'ai vu un voyou, un bandit, un voyou faire une prophétie. Regardez, ça c'est la totale. Boyoka prophétie. La mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Chamaye Brosoto. Des gens de TikTok coupaient ce morceau. Je répète encore. Je viens de voir, pendant que je parle, je viens de voir le corps de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, auprès d'un arbre. On l'a assassiné. Il est tombé. Donc s'il veut vivre, il doit me contacter. Il doit me contacter s'il veut vivre. Parce que la mort est déjà déclarée. Il est déjà condamné à mort. Donc là, vous venez de suivre Blaise Wamampouya. C'est Mampouilliste ici, Blaise Wamampouya alias Blaise Manzambi. Blaise Wamampouya, les Mampouillistes ici. Mouta Mampouya Oyo. Donc vous le regardez à Zolumba Solo et Kobo, donc un écobiste, rien qu'à le voir. Mouta Zolumba Solo, il y a un Kobo, il y a une pudicité, il y a boye. Nzamba Koko Lobela Mouta Mampouya, il y a boye. C'est Mampouilliste ici, Mobile, il y a Eunice Obi. Donc, Blaise Wamampouya, comme on est commis Blaise Wamampouya ici.
Blaise Wamampuya, les Mampouillistes ici, alias Blaise Wamampuya, alias Blaise Manzambi. Mobali, il y a Eunice Obi, ce qui est Eunice Obi. Ce type est englué dans une histoire sombre, liée à son impudicité, à son adultère. Il enflamme les réseaux sociaux. Il découche avec les filles qu'il prend sur les réseaux sociaux. Nous suivons les épisodes de sa copine Eunice Obi. Dieu va sauver Kabila de la mort, mais Dieu ne peut pas sauver Blaise Wamampuya ici de la mort. C'était cobiste ici à Zolumba sur le Kobo, Misapine Zolumba sur le Kobo, Nzoto sur le Kobo, et Kobo Zolumba, et Zobimatina TV, c'est Mampouilliste ici. Il vient, il dit que Kabila va être assassiné. Ce qui est pire, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que cet escroc ici, escroc spirituel, il dit que si Kabila veut se sauver de cette mort-là, il doit me contacter. Ah, non, ces gens sont des escrocs, les amis. Je vous dis toujours, même au ciel, vous me donnerez raison. Ces gens sont des escrocs. Il le dit. Et puis moi, ce qui m'impressionne, là, il fait ça. Shabara Kobo. J'ai même écrit, c'est qu'il Yakarabo Soto. Voilà, j'ai écrit sa langue là. J'ai écrit hein, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Sondorobo Shokoroboro. Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Blaise Wamampuya. Asili c'est à Kobo. Asili c'est sa prophétie à Kobo. Moutone Kobo. Shakara. Na combien quoi? Yakarabo Soto. Là maintenant il impressionne les gens. Oh, je suis en train de Yakarabo Soto. Yakarabo Soto. Au monde a Eunice Obité au que nous monde a Kabila. Ntumba. Moulason Ntumba ya pamba yo batwa lokuta. Shakarabo Soto. Shakarabo Soto. Bo Soto oya yo ya Kobo. Nzambe wana ko bikisa Kabila na liwa abikisi yo na nuti. Et Kobo zoko sala ba memi ngona ba réseaux sociaux nzamba abikisi yo te. Mais vous allez faire quoi ces gens ici, des escrocs comme ça? Il parle dans une langue qui s'apparente au français et je comprends pourquoi cette fille-là a dit que moi j'aime des garçons intelligents, mais lui quand tu parles, tu sens qu'il n'a pas de niveau. Rien que de par aucun art oratoire, on sent que aucune éloquence. Kakalokuta. Kakalokuta. Blaise Wamampuya. Blaise Wamampuya, c'est Mampouilliste, c'est Moutouné Kobo, Azo Lumba Solo, Kobo, Moutouné Kobo. Donc Kabila doit venir chercher ces bandits ici pour que... Et puis, il ne dit même pas hein, que, bon, si Kabila veut dire Abika, Assemble Nzambe, non. Il doit me contacter. Yo. Donc Kabila n'a rien à faire, il va aller contacter, c'était Kobiste ici. Ndumba Oyo Moulasso Oyo. Son histoire est sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Azofinga le Dozan Ndumba. La femme dit que pendant que Bafandi Nambetu, il y a fabriqué des témoignages. Azo benga ba fabriquer des témoignages. Tant akangi alenga banda prophétie. Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Oh, Yakarabo Soto. Un escroc. Kabila ne va pas t'appeler à Koufa. Un aventurier, un bandit de grand chemin comme ça, un escroc. Kabila ne va pas te contacter. Yakarabo Soto. Tina Yakarabo Soto. Donc, Eunice avait dit qu'il a acheté huile. Asombi huile. Yeba Silisio. Ma femme a dit que mon moteur est foutu. Ma femme ici, c'est Lise là. Il me refuse. Elle me refuse du tout. Maintenant, je vais juste te tenter. Maintenant, si avec toi, je vais décoller. Avec son Cessna. Son Cessna là, c'est Cessna. Allez, Eunice a dit, n'a pas collé ma foutade, n'a pas dit qu'on m'a essayé, on a eu na sapogo, Yakarabo Soto, Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Bilo konya Yakarabo Soto, qui ndumba ne asa qui ne ni sobial, aïe non église, yo Yakarabo Soto, Yakarabo Soto. Yakarabo Soto, Blaise Wamampuya, ndumba. Boka tango botin de laï.
Ntumba oya pamba pambo. Kabila kufa, akubenga otea kufa totana. Yakara bosoto. Yakara bosoto. Un escroc comme ça. Ces gens sont vraiment, ils prennent des gens pour des imbéciles. Hein? Je vous dis que lorsque nous allons chasser ces aventuriers à la tête desquels se trouve Félix Tshisekedi, il faut fermer les églises. Il faut fermer les églises. Donc vous prenez Dieu pour votre ami. Ce monsieur est englué, il est dedans dans un scandale. Nulle part il est venu présenter des excuses à l'église. Pour dire, bon, mes chers frères, non. Il est allé prendre sa femme, que lui a dit que sa femme l'avait trompé selon Eunice là. Moi, si n'ayez pas ce cas pour Namoli, moi, Mampouya, Eunice a dit, Eunice Obialobi, lui, il a dit que sa femme l'a trompé. Moi, si n'ayez pas quel Côte d'Ivoire, Eunice a la reçu sur ma vidéo, a dit, bin na boîte de nuit, makara soto, yo karandoro, sondoro, na boîte de nuit. Na mobali mususu, yé mogo mobali, ake goyim c'est Eunice. Bah, il n'y a aucune excuse. Il ne s'excuse pas devant l'église. Il ne s'excuse pas. Moi, c'est après, on se réveille. Il se réveille. C'est Mampouiste, c'était cobiste ici. Na solonio surtout à Ekobo. Akata Nankamba, papa Simon, a soukole na Mayankamba, et l'ongolais solo Ekobo, tina ma toitina zolo. Il vient dire que Kabila fait, ici Kabila fait. Yakara Bosoto. Blaise Mampouya Ntumba Molaso. Zera. Et ni ça ça le épisode qu'on a toujours l'andénis. Voilà, Balandi, on va terminer cette émission, mais avant de conclure cette émission, on a tout ça, la attention dans la vie. Pour la okoma célèbre na vie, pour la oyebana. Et c'est ngeli ka ateko yebana ndenge ya mabe. Bande ko bayike na YouTube, awa, na Facebook, na TikTok, ba yeba bango ba yebana basala kombo, mais na ndenge ya malamu te. Kombo esama na ndenge ya mabe. Pour na nini kofinga. Kombo esalama na ndenge mabe kofinga batu, kolo makambe mabe ba yeba ya fingaka. Oh! Lumumba, ou supporters, a outi ko ça la preuve. Au Katulubaka, au koki ko yeba dans le monde entier, na ndenge ya malamu, sans pour autant finga. Yé juste ya hotel makaka boy. Na stade pendant 90 minutes. Il s'agit que tout le monde parle de lui. Na ba chaîne étrangère ni surtout. Ba chaîne oyo bat auto kanté bata ba star ba yebana na mboka na biso ba l'équité mais le mumba ba lakisi ekuna asali kombo. Na yebi ke na mboka na biso ba so ta valeur T. Mais pas la valeur ya artiste na biso te. Et ça met cœur à lui abandon depuis 2013. Toi on a 2025, bon 26 si vous voulez, combien? 13 ans. Bané belé. Je me demande, est-ce que ça c'est quel art? Quel artiste? Est-ce qu'on s'occupe de lui? Il y a encadrement? Nakolika qui a maquillé comme état supporters na Maroc et il s'est fait découvrir à la question talent naïe. Et mon année qui va maquiller na Maroc pour la pas battre. Et sous comment on a été? Boluka moi structure moko boye ministre de la culture. Bosangana ministre de sport. Pour ça là dali art, ça raconte la culture. Ndeko oyo a honoré moko na biso. Encore une fois de plus, il a fait parler de la République démocratique du Congo na Kanouana. Il a fait revivre, il a rappelé les gens qu'il y a eu un Lumumba dans la République démocratique du Congo. Parce que du fait de faire ça, vous ne savez pas, le premier ministre de la République démocratique du Congo, c'était Lumumba. Voilà comment est-ce que à la mousse sur Lumumba la Katabato. Alors, un type pareil, bon, ticket carabou. Beaucoup à partir, besoin de beaucoup à partir, tu n'as pas compte. On a le maramba Lumumba.
tolingi toyoka sango soki Lumumba asongi azala quand même très bien tolobi abopesa ya million te mais azala quand même na mwa vie normale amonake musala munene oyo asali efuti aza parmi ba membre ya équipe nationale boye bien équipe ezala composé na 12 joueurs non na 12 joueurs bazala 11 na kati entraîneur non 12 sope 11 na kati sope 11 na kati wala 11 na kati entraîneur par une équipe ouais ça c'est 12e bah supposé bah 13e supposé 13e joueur quelque chose comme ça mais hier on c'est 14e après cette équipe n'a valeur après Simboka le coup dans le monde entier alors Toyoka Sango que Lumumba pour ça quelque chose c'est une leçon munene pour na bato oyo balinga ko yebana kaka na ndenge ya mabe est-ce que Lumumba tanga yebani monde entier on a l'équipe de TV mondiale la fini là aswani asali mabe donc yo poye bana il faut ka finga bato il faut ka osoni sa bato to tika pakamwa voilà ba fête yesili to badeli vie normale to zongeli ko rappeler bino ya au fêta ki au dépassé ki combien na fête welo tuleka o tikal na nini bunda ya agence Allo Imo ba ekoteka ba terrain 20 sur 20 na commune ya Maluku na quartier Menkao, cité diaspora, yaya, na $4,000 ya Pamba. Au PC, $1,000, aux actes de vente à crédit, aux Zulopang, au bandi kotonganda kuya shwa na yo. $3,000 de tikali, aux opesango malembe pendant 8 mois. Yo banda okenda, aux atana itena mabe na mboka te. T'as l'opportunité au comment qu'on le prend en crédit en Guana, Allo Imo APCB. Benga biso numéro de rédaction, tu peux en contact, n'a pas de quoi, Allo Imo. Numéro de biso est banni partout, c'est plus 27 61 88 58 455 plus 27 88 58 455. Alors, merci à la grande équipe de la radio locale et télévision qui nous a tenu compagnie ce soir. Merci à Claudine Laris Pelende qui était de l'autre côté de la caméra, assistée par Winnie Laris Pelende. Merci à Miguel Laris Pelende qui était du côté de la lumière. Merci à Joseph Laris Pelende qui a été du côté des sons, les lots avec la son. Chris Laris Pelende qui est toujours à la régie numéro 1 et vous le savez la coordination et régie finale est assurée par Maman Rina Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti sans courbure ni virage. On se retrouve tout à l'heure là pour la deuxième session d'Abisso. Alors bon dimanche à tous, portez-vous bien, santé de fer à tous et bon dimanche, chap chap et tchara. J'en atteste, j'étais présent dans la tribune, il n'a pas bougé pendant les 90 minutes de ce match. C'est l'une des célébrités de cette CAN. Ce supporter de la RDC vient de terminer sa performance ici pour le 3e match consécutif sous les applaudissements de la foule. C'est la première fois qu'il bouge depuis le début du match. Vous êtes devenu une star aujourd'hui à la CAN, c'est incroyable. Hein. Gloire à Dieu, vraiment. Je suis très content de ça. Gloire à Dieu. Ça permet de parler du Congo aussi à travers le monde et de ses supporters, de son peuple. Effectivement, parce que le travail que j'ai fait là, ça m'a beaucoup donné vraiment la valeur. Quoi. Là, je voyais, il y avait un mouvement de foule, ça dépasse carrément. C'est incroyable comme ce qui se passe. Pour sortir du stade, il y avait des gens partout. Même moi-même, je suis surpris. Hein. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, vous faites ça depuis quand? C'est depuis 2013. Hein. Pourquoi? Parce que je suis artiste, hein, je suis animateur. Donc, oui. C'est pour cela que j'ai fait ça. C'est mon travail ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître votre prénom, votre nom, votre travail. Moi, j'ai envie de le mettre en avant aussi. Comment vous vous appelez? Qui êtes-vous? Oui, je réponds au nom de Michel Kouka de Lumumba Veya. Et vous rendez hommage, je crois, à un ancien Patrice personnage. Emery Lumumba.
c'est l'objectif de lui rendre hommage à chaque fois, c'est ça? Oui, comme ça, c'est ça. Quel message vous voulez donner au peuple congolais qui vous regarde, qui vous soutient? D'être seulement derrière la RDC, hein? Ouais, derrière notre équipe nationale. Merci beaucoup. Bon, on vous souhaite une très bonne CAN à tous les supporters de la RDC. Merci à vous. Merci. osimbi elimeti pembeni sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.